Bye. Nabosali poisson. Poisson c'est la carte. Mbote na bino ba nyonso bokisana kolanda émission na biso ya bino sans audience. Émission ekotaka na bandako na bino sans vraiment ebeta porte na yango balobi eloko ezokotaka na bandako na bino sans ebeta porte na yango seke ezoloko ya kitoko wapi kaka nde na misala koloba nasekaka po naza na kanda bato te nayebi ke bozebele bozolanda émission na biso. Merci à mon boss papa na biso Petro Kangila motema ya mama Tete Ngolu na France. Pourquoi pas la piste bambote na gebele pa ya maître Moïse l'état sini bambote belé pa votre général kaimbi na masasi numéro 6 bakisi la kaye kitalatala yankolo bambote belé pa prophète Teyo voici na bagaza na makala papa bambote na bino ebele. Pourquoi pas la piste bambote belé pa prophète Tia 3 fois na lusanga numéro 6 bisika ye moko kolo nzambe azokita na lusanga balobi lelo na tondisa bina sayo wapi yako yambela bino mami wata balobi mwaso azo beta donc soko kotina nzela na ye soko bongama kite en tout cas ako pamba mutu na yo na se. Bonjour maman journaliste nazongeli yo lisusu nazwi bapele vraiment ebele babengi nga babilanga si blanche kiloko mikela biso lisusu mami wata po toyoki ke abande koganga trop gangi mais botobunda komba moko boye awa babeti yo makasi yango moni tozongeli yo nani po yotaka monokoti yo lobi niki yobetaka na bauti obeta. Oui, merci pour la parole au Pessingai. Moi c'est maîtresse mami wata quand nde nalobaka na bana kini banda na uta ba Kongo na yana kisi na ngana Kishasa yana kachero ata mutu na seta beta ND3 agami asante nzoto yo ba beta yango pamba mais ba yebisi biso bando ata muloko pamba balobi Shakira poteli yo na ngabo abi Shakira yana ngabo balobi ndoko ganga mingi tangu ye azalaki na pungo zo ganga lobi nike na ngabo makala oza yo mutoni Shakira kiti na ngabo ozo banga de. C'est bien quand nde nalobaka ke na bangaka mutu te na Kishasa awa na kati ezala wapi ezala oza kati ya ovimba so bundi na sirene mami wata okosokola soka koti na ngaba nga aza makala pas de problème prince nde mutekaboli biso mami wata ozala sir makasi place na bombama nga babeta anga te omoni ba information bana tini nga pena sirene mami wata na tuni na bino kaka bandanga na ya Kishasa banda na banda kobunda bakomba na Kishasa kashe onino abetanga tombola mazati. Merci avant tout kotana na mosindo tous on a nos vidéos oyo to mona ki vraiment otambola ki makolongolo ingénieur poisson à suivre toleka. Approchez, Kota, Boya Belé, venez nombreux. Tous abonnés, Bissonia Sona, Pedro, Production Grâce, TV, Yamubimbadi, Yonani, Osanga Kolanda, Pedro, Production Grâce TV, Nzela Moulaï. Ma mission est na kati. Et ça que va théâtre était. Mon koto. Ma caboche belé. Merci vraiment de s'abonner. Ni te mania s'abonner. Yo peut s'abonner, yo peut s'abonner. Biso nous tous s'abonner. Et ça mon passe pour nous s'abonner. On me dit quand écran quand on dirait on s'abonne au deux qui gagne. Tu vois? Les autres qui gagne on me la ka email. Ma biso s'abonner. Pedro Production Grâce TV, babikula bomuna bagagi ya kitoko bomuna bemission bomuna nyonso bino boduka omuna bactère bactrice oboduka ka obomuna bango soutenir ba obomuna bango bisela soto mona na kakuna babi awa i je t'abonne à Timtani pour bisoni te t'abonner makambo pelé na Pedro Production Grâce TV na bungi.
bakundaki ye déjà samedi mama ye motombe tombe kakero na mama ye katie nde likolo ya katie Calma. Tu vas cacher là, maman. Tu veux quand même aller. Fecha um. Fecha muito. Mami Wata atambolaki vraiment makolo ngulu Mami Wata eloko nini epuse pe otambola bon merci pena mpona mituna oyo botuni ngai nasalelaka mingi bokoko telema place nazalaki na longwe place oyo bino bowuti na résidence na nga eza place na kotisi bakoko na nga bagide ngai sirene il faut kotambola makolo ngulu nasi bomoni na video aya na image bomoni otambola makolo ngulu okombola bosoto nyonso oyo eza mosala na ngai ate bakoko na nga bagide nga nalala na balabala na bando baluka naobaluka bomona nga lokwa fole mais eya makambo na nga moye motu ayeba mais tomonaka bakate mingi babombaka kisi na bango balingaka vraiment koloba mpona kisi na bango te mais tomonaka yo linga koloba mpona kisi no makasi mpe obimisaka kisi na yo na mpwasa eloko nini esalaka yo mpo obimisaka mpenza kisi yo na mpwasa bon eloko esalaka nga nabimisa mengu place esingani mami watabatami mengu donc eloko esalaka ngai nabimisa ye namonaka babienfait oyo yasalelaka nga amonaka babienfait oyo mengu asalelaka ye sirene tomoni yo na robe oyebi lelo okamusinga vraiment touti na veni na bino totamboli ndenge bato bazolanda nomoni oza na kobanga te seke kisi no mpenza ezala na kani oyo bon kani oyo kisi ndambo eza awa me ndambo ezalaka na nzoto bana kini nakosaka bino te nalobaka verité ezala mpe okachere moko alinga balukela na nsima mokongo nakangaka nyama mi watakeba na nzoto ezali mami wata ntango otambolaka yo mwana mwasi ndenge ondima kokotala mosala oyo mpenza ya kati osanta yango ndenge nini ntango otambolanga ndenge olati boye ozotambola ozosentir oza lese estce yo sim blanche bakoye biso asingani mami wata nde azana ava kutabanda nini abanda ino na kichele osepela te po kichele eza eloko moko oyo epiminaka valeur ya moto biso kati tokomaka ntina babiro tobetela bacorner chaque mo respect mwana o mami wata apesi oyo bambote ebele place ozali
nakoteli colonel eya ndenge nini mpe alongoli nga la mponi mosala osala epianga valeur partout. Kaka ndenge otiki oloba mosala azosala ezopesa ye mbongo partout. Mais namoni na ye na résidence na yo vraiment na ndako na yo namoni bato batondi wana ebele bato na mosalisaka mpe bato. Oui, nasalisaka bato maladi nyonso oyo babwaki pese oyo mbasu oyo mwasi na nga mobulu oyo mobali na nga mobulu donc nyonso nasalisaka. Nabimisaka mpe mbongo. Babi mikolo oyo porte-monnaie magique nde makambo toyebi te yo mpe bamakambo wana ngambu nde ezali. Wana pende ezangaka te wana pende ezangaka te kindoki tozala nango ndoki so alingi apumbwe azwi nzete akombo atie apumbwe so biso bato akisi fo tosala mpe eloko emwana na miso ya bato donso epena motu pa ye ndenge tomonaka ndenge toyokaka na kala obina file azalaka na porte-monnaie magique o héritier donc soki motu moko mpe aloba ya boye alukango sheri ozwa yango bakoko bapesaka ingénieur poisson soki okeye balobi ngai te alobi aza nango ezaka makasi na yo ya kaka kondima oyo nyonso koyebisa yo ozongo tambola nango babiso baoyo tosepela dernièrement ntango nayeki na ndako no namonaki na lisu te na kambo bakoko lisu basengi mpo nazomona mpenza na mbunzu merci mpenza eloko na nde bakozela otuna yango oyo poko tolati elamba mpo namonaki opena eloko moko awa maliwata mpenza odeside angai nalobi nayebisaki bango baza bango nde banani tangaka kombo balobi na sanso diasa biso bon natangi kombo ya mutu te bana kini natangi kombo ya mutu te nalobi kaka ke nayebisaki bango nazoya mabe te natangi kombo ya mutu te eza teke o zela eza teke o sirene alekaki na plateau atangaki kombo tingani kande nayebisi oke nabanga mutu te omoni kande nayebisi yo nabangaka mutu te nga ata boye 50 so otambola na camion 50 mpo atambola na camion soki bitumba tomatina ringi tomingi te tozonga no na likambo ya lisu oyo tolekaka kozonga vraiment na likambo ya lisu ok lelo na bandele mpe bakozela otuna yango oyo bana kini bafani club ya mami wata bomona te ke maîtresse na biso na minute akomi na lisu mosusu ndenge nini ke fo tozala mpe na mwa 3 misu mpo ani tokozalaka na lisu moko so mambo eleka nsima yo oyebango bakoko na nga bagide nga tia lisu dernièrement nakepa mama na ngai boyoka lisolo nakepa mama na nga mama na nga tali sirene mama na nga lioni mpenza mama oyo aboti sirene mami wata lioni napesi opena bambote ebele mama na nga place ozali atuni nga question mwana nga mikolo na okomprendre o te okomi ka boyeboyeboyeboye ozwi liso te na bi mama tobeta masolo mosusu tobeta masolo wana te mpo nayebi te mami wata wana te tobeta nanokaka lisu kaka po lisu namona yango mpa talaku moko komona soki nabosana te namona yango mpa ya persi mais deuxième mutu namoni na lisu oyo eza yo estce ye balekaki na nzela mais excuse na kati yo te lisu oyo avant tokoma 1 mois il faut ebaloza so otali yango la kati epela moto yango namona yango mpa bersi soki otali epene osenti vraiment oyo ezopela mais yango ezopela te seke eza nayebisi bino avant tokoma 1 mois okota liso te donc so ozalaki ndoki so otali liso oyo donc na découvrir yo mbaa moko kaka ndenge auti koloba alobi na mwana ozongela ye mponga mpe nana mposa namona ndenge misu wana esani ekobanda mpenza kopela sirene mami wata okabolaka ndenge nini mambo ya ndako na kati oui merci mpona mituna otuni ngai batan ezali pene ebele bolimbisi mpena moke na amwasa libala nga mpena responsable ye na kati ya ndako tolingi otengela biso kana koma papa opesa mbote sava molongani na ngai franci kalombo napesi mpena bambote nayebi ke oyo olukela sireni mbongo na mutuka bolobaka oyo bakantiese bazalaka na mibali na ndako tomoni aza na mobali na ndako aza mpe na bana napesi yo mpena bambote noele place ozali bon monde entier bayebi ke sireni mami wata abala nakabolaka ntango na nga so ebelemi nakende entraînement na nga nazwi saki na nga
na mokongo na kiantrani na ye nazongi okondima te ke katies naosa mosala na ngai ndako à l'aise nabongisi boyaki bomoni palais propre nabongisi palais navandi mpo nayambaka bapaya aire nyonso eza mosala na ngai aire na ngai ya kolamba nalambi aire ya catch eza aire ya catch. Est-ce que tu vas kiki diba te boy na kati ya ndako papa avandi kaka mwa likofi mwa eloko osala na nini te nabeta mobali na ngai te nabetaki ete ye mpasi bakatin te ya kobeta mbatala nzoto te po eza ndenge na explika ye kwa mwasi moko boye aza katies omekana kogere ndenge nini bon na maîtrise ayeka malemi mpo banda kobanga bato baoyebi soki olingi katiesiakotona omesoi na tie na kisi mabe te ye mpona bato ya bolingo na ngai batalaka mobali ya maîtresse sirene mami atazala bakisi avai na coin na mwa sheri moko boye esimba te siko mpona protéger yo kaka ozalaka te aza katiere te. Merci nayebi ke bozebele bozolanda émission na biso sans audience. Merci à mon boss balobi soki sim blanche mwasi lingala amangani boye na plateau eza mpona papa na ngai balobi boss na ngai papa na biso Pedro Kangila Motema ya mama tete ngolu na France balobi papa azosala po sim blanche mwasi lingala azala mami wata kaka nde nayebi soki dernièrement ntango nayeki na ndako na yo nayambaki papa edingwe nakende mpena na ndako na ye nasololaki na papa edingwe mais toya komona edingwe akende na ye na kamba babi na kamba kuna akendene kobongola motema siko toyebi te soki kutulia azalaki likolo na bino abongoli motema siko te oyokaki ke edingwe abongoli motema sango wana oyambaki yango ndenge nini un jour mpona yo bon merci mpona motuna otuni ngai ye soki abongoli motema eza ye alingi abongola motema ngai mpe sirene mami wata so nalobi mpe lelo natiki na nga mpe vi ya kisi yango nake nazongisi eza mpe ngai nalingi mais selo ngai naloba na okufa na kisi naobongwa motema te naoki oluka nini mami wata tika na babiloko oyo nalingi natulona question oyo mami wata est-ce que dingwa bongo ekena motema ya solo ça va merci pour la motuna otuni bon makambo mpenza ya vie abongola motema azalaka motema nga mpenza sirani mami wata nayebi yango soki abongoli motema eza ye moko nde ayebi oyo ye azosala eza lokola ngai mpe mwana ye sirani mami wata oui père na nga edingwe napesi o mpena bambote ebele oyo mwana na osirani mami wata bambote ebele place ozali eya comme si lokola nga maîtresse sirani mami wata soki mpe lelo na bino abongola motema eza mpe kaka nga est ce que ndenge natuna neti question oyo toyokaki edingwe alobi nini ke azwaki bakisi na ye nyonso akende kotika yango na kamba est ce que azwaki bakisi yango akende kotika yango na kamba eza esolo kozwa kisi koke kotika na kamba c'est trop dur wana eza makambo na ye po place wana oyo akende kotika ngai na yo mwai tozala bon tokoyeba toabatalisanga moko nakoki koloba point de vie na ye na tv eza basekret na biso mosusu ya ndambu toboma 2 ans 3 ans tomoni lisusu azongi bitumba mpona yo koloba nini bon nakoloba seke vie akosaki bango po ye atonda bakisi ebele nandimi nanga te vie edi place ozali oki otikaki yango nyonso nandimi te vie yo ndambu ezali nango kaka mote papa na biso edingwe mwana osim blanche mwasi lingala ka ndenge tomesala kosolola ka nde nayeki na ndako na yo nakozongela yo papa tokobeta mpenza bamasolango soki mpenza kisi yango nyonso okende kopesa na kamba papa oyebi nga sim bakestio ka nde nakotaka nakozala vraiment wana omeka koyebisa biso mabombami oyo nalingi natuna mami wata avantage na désavantage na kati eza nini nga mpena sirani mami wata avantage na nga na kati ezali désavantage mpe ezali nango
mais nakoki koloba mpe na tv te mpo motu nyonso ayeba te mami wata boye te toseretrouvaka soki okei obunzi baoyo akokabela bakokabela yo oyo mpe akotia oyo na mwa nini mwa ya biabi te yo namoni obunda kitoko ifo mpena natinda yo neti ya na quartier mwende na nani na honorable moko autaki kotinda nga nakendaka mbanza kongo nakenda obunda na champion na bango ya nzambe nabeta ye ya nzambe nabeta yo nga sigani mami wata nabeta yo napesa oyo bambote ebele place ozali nayebi koza pere nanga me tomekanaka soli nakenda na bunda naya mpe nasomba mwa de moto esalelanga mpe mbongo ndenge mpo kaba wana mobali na yo papa bana eza mpe désavantage oui eza mpe badesavantage moko esalaka mpasi bon esalanga mpasi te esalanga mpasi po mpona ngai kutu namona yango esengo eza mpena baavantage desavantage te mais avantage mami wata vraiment tokendaki na quartier na bino wapi na veni oyo ozovanda na meke kosola vraiment na bato ya veni na bino balobi tv eza radio te tokodécouvrir yango à suivre. Bonjour papa na biso babi lelo sans audience ekiti vraiment na quartier na bino mingi bisika balobi moto mwana moso azobeta mami wata oyebi ye nayebi mami wata très bien epana aza nani epa na nga aza lokola mare spirituelle nga na contacte mare spirituelle po aza na makambo tongi toyeba na quartier vraiment mingi na veni bovandaka nde ndeni ke tofandaka na etan bon asola social donc nyonso dale bon estce bakisi na ye mpenza wana bimisa yango te na quartier mpo tomona bakartier mosusu so oke na veni na bango abimisaki mbongo na veni bato bamonaki abimisa ye banini basardine nangina tuno nanu estce ye pasala makambo wana yango nangi na répondre na question na yo ba 412 bayebi mami wata très bien bato tu oyo ya feshi bayebi ezala balettre ka ezala bamasa na nga hervé go le squelette bayebi ke non ba 412 bamote na bino ebele bayebi ke non mama donc tozakalaka na sirene moko okasimbi district ya funa mobimba mami wata ye wana nde ye nde makambo biloko akobimisa na quartier ndenge ezaka na quartier azobimisa babiloko bato bakoyi na ye na kati oyo maloba te mama journaliste baoyo bamonaka baoyo mpe bamonaka te babetela bango lisolo baoyeba makambo wana epenza na quartier azalaki nango te donc te azalaka nango ebele azalaka nango te kimi ebele silence kaka nde ebele merci opesi biso kombo na ote kombo na nga dada maestro l'héritier de l'animation congolaise et africaine oza animateur naza animateur kasi okobwaka boya na yo bato boyaka na pula sirene akotindo bilanga nasukika wana bakati ya ndozi bambote ebele yango wata wapi bisika toyeba vraiment na bango afandaka na quartier na ye naza pena na posa na ye bonjour papa oyeba oyebi quartier ezo mami wata abani à l'aise angoti sika mais asala biso bapantakle mwa boya kitoko kolamba biloko nyonso olia eumela osila te so ateka boye bantele nyonso baya kitela ye basopelaka ye mpo ayebi olamba po sheri moko akota liboso na mobali ya quartier na mwana ya mwasi bone nove avanda bango à l'aise kalme tinde balongwa mpe bazongisi na mabele mais toyambi ye na nyonso ndenge bakartier misusu bazalaka omona baveni bavandi bazokokuta eloko baveni bavandi bazobimisaka bambongo basambi nde toya koprimase na quartier ye azala mambo wana te ye ma nde kikatiere nde maboye tomona basene wana te azali à l'aise azali o bilobaloba boye te o ngai naza boye te ya milakisaka te yaza mande motu moko avandisa tempo merci ose présente te kumbonolani omona wa raymond nakumba motu merci nzambe apambola okaka ndenge nayebisaki bino na parfine nazotambola avanti akaka vraiment natemi na ye bonjour papa tolingi totuna oyebi quartier ezo na nkombo ya mami wata
Ah, Zex Kubanda, et pas venir à Nova. Toujours on a besoin de Nova, on veut trop, et donc il y a pas beaucoup de Nova. Nova, on va s'en aller, il faut besoin de trop. On a eu président à la flèche de loi de ça. Oui, papa maître Ok, bon, pendant l'année, on est à ça, vous avez tout le début, tout le monde, on a tout le monde. Depuis, on a eu maman, bisu, notre score, on bongo ba jouer ezalaka na veni omona quartier moko akoti na veni bien quartier moko akoti na veni abimisa biloko mabe abimisa bambongo mabe toyebi te kobimisa eloko na balabala eza kokoganye te oganyisa nde bomena kati ya rindo obeti moto oganye mais azobeta mpenza nde boyebi azobetabeta mpenza bikumba aza mama na ngai ya ntongo avaya na mabele oyo ya biso ya fesh anga na dege toyebaka kombono kasi amonanga Paul. Merci, vraiment, merci. Donc, on est bino, toza vraiment na veni ya sirène bisika sirène. Azo futela wana mama si blanche na tambolaki pona yeba koma sirène mami wata afandaka na bandeko na ye na quartier ngana bino toyuti ko découvrir témoignage n'est vraiment na quartier balobi aza mutu moko malamu aza mwana mwasi moko afandaka peta lokwa mutu moko aza na ye quartier cité balobi aza social na batu nyonso. Bravo mami wata, bravo penza pour le comportement na yo devant bandeko na yo ya veni balobi ngana bino tozongi na plateau ingénieur poisson tolega na veni okoti bayebisi nga okangama makala okoti na veni wana sika mais batémoignage na yo eza kaka ya malamu neti biso bamaîtresse nga pena bino mo boyoki nde botuli na veni nazalaka orgueil te nakabaka loboko ekabaka epesa kasi babi bino bakaties bokabaka mpo bozwa eske otokabaka wana okabaka te bozwa oseki eza ngai te balobi kaka ke bokabaka po bozwa neti ngai nayebi nanga biloko bozwake babinga bozwa mo makila yango te esekisi ebano bando ekoseka bon banda nakoti sika ya venyana nao nasakrifie eza na batan na nga kokaba eza teke so okabi ozwa eloko na nzoto ya mutu wana mpe aza na baboti na ye aza mpe na bakoko bakengelaka ye ndako nyonso tu bakotaka te ngai nde nao na makambo na nga nasalaka so omoni biso na famille toza biso nyonso 8 nde tobotama mama na nga aza me papa na nga kufa kala adayor akati olandi apa aka mama leki na ngai nde viviane na sakrifia bon babotebele place eza ata mabele nayebi kokoma sacle sec kaka ndenge na oto oyebisa bino balobi sim blanche mwasi lingana nabimisa likambo pamba te nayokaki yango mpe nalobaki te fona mekanga kotuna ye mpo nayokaki mama leki na bango moko akufaki banungunungunungu ebimaki balobi ke ye moto alekisaki ye me nayoki mpe aye moko andimi na ye oyebi ngana eza bango banga na ngai yo bango bango makasi ya solo bawani ya mamu na ngai sirene mami wata eloko esalinga mpasi eloko vraimen esalinga mpasi bayebisinga oyo na mutu obimaka na kutu na veni ozotambola makolo ngundu ozosakasaka na kutu obangaka teke eza veni ya bato bon ya makambo na nga eza makambo na nga na mesana nango kala donc ekoki kozala otamboli na yo mutu moko akoki komona amemi mpesa zango ntina tambolaka eza mabe te na bato bayebisi yo na bato oyo bamona baresone na ndenge mabe te wana eza pena makambo na nga oyo etangami ya ngai mwaye mutu acomprendre eza te merci kaka ndenge auti koloba eza vraiment makambo na ya ye moko ya nga te nga nde eza mituna eza yanga biyano eza ya ye alobi wana eza mpenza makambo na ye moko omiwata tokomi na biso vraiment na suka estce eza na question moko ekosengeli na tunu na tunu yo te bon mpo na ngai nayebi te namoni pena koposongonga bakestion elenge mponga mpe na répondra na nga kaka nde nalobaka na banga na nga te na
nabangaka nanga mpe eloko te mais bayebisi nga na kala ezalaki soki moto oyo koluka kisi epa na bino bien ya mbongo ezalaki pesa papa pesa mama mais sikoyo balobi te soki moto oyo koluka nde kisi epa na bino eza esuluka bakopesa te ya makila te ekomi moto atie mbongo na ye en jeu yo kopesi ye makambo eza bongo oui eza na babilo mosusu okoki kosomba yango ozolanda omoni ke bacondition mosusu ezalaka osombi na yo yango opesi na yo mpe mbongo ozwi makambo na yo soki bato baza na posa baya kozwa makambo epai na yo bakoya na bango bakoki koya à l'aise na bomaka motu te ngai lobaki oye na temple na nga sirene naza na posa na boma motu kingani mbeli yango tatala yango yango donc ngai nasalaka kaka oyo motu ok kaka ndenge awuti koloba ye asalaka na ye kaka oyo motu alobaka na ntango akala ezalaki kisi soki olingo ya mpo bakatiere blokende mpo bamaître pesa papa pesa mama awuti koloba ngo kisi alelo eza su bongo te yo moto oza na poso pusa na pembeni ya sirene mami wata ntango mosusu ozalaka na lisolo moko to maladi moko boye olingo pusa na mpo ntango mosusu abikisa yo ozobanga balobi ndenge akala eza na ndenge akilelo te bopusana ekosala bien sirene mami wata tokomi na biso na suka bambotelo mpo banani bon napesi mpena bambote na nga premièrement nanu epai ya président na nga président na ngai super edingwe na kan kokolo napesi o mpena bambote ebele basali ebele o mwana o sirene mami wata napesi dete na ngai tirbo dete na ngai tirbo kin oyo asimbanga ingénieur poisson mami wata lisu na ye elingi okimisa ngai question oyo keba na lisu nango kutunga ebeta nango nga te soki okotangela biso 4 kachez oyo ndimaka okotangela biso banani soki okotangela biso 4 kachez oyo ndimaka na kati ke moya kachez oyo so batienga na ye en tout cas aopetanga bon merci mpo na parole namona na nga kachez te apart zena mwa moke nakoki kolongola zena na tan kokolo maîtresse zena napesi oyo mpena bambote ebele aobetanga te tokunda mpo toya basibasi ye kaka ndenge nalongola moke mais à part ça bon natangi koma motu te nayebi te kasi mpo na boyaka na ngai binemi te mpo na boyaka na ngai sirene alekaki na émission alobaki kande na biso ke nabangaka motu te nakotikalaka mpe kobanga motu te me nga bayebisi yanga tindeko deja papier deya lokasa ayebisi oke komba na yo ozolinga otya wana alobi tya ye aza kondundula yo te nakobengisa ye mpo aza invité nakotindela ye pene invitation na ndako na ye sirene mami wata abengisi yo na komba aye mpe na makala bafan club ya sirene boyambi ye mpe esa bien merci bambote no baba nani bambote na ngai mpena napesi mingimingi epai ya molongani na ngai mpenza francis kalombo baplace ozali napesi o bambote ebele mbote na nga mpena epai ya mama na nga sazobie mama oyo abota sirene mami wata napesi yo mpena bambote ebele place ozali napesi bana na nga nyonso bambote ebele bon naye kopesa ekiri oyo esimbi sirene mami wata ekiri oyo mpena sirene mami wata azalaka na bango base 412 molokai napesi bino mpena bambote ebele base ya sirene mami wata napesi mpenza dete na nga tirbokini napesi yo bambote ebele place ovandi napesi dete na ngai makoma na club atunga napesi yo mpena bambote ebele napesi mpena bafan club nyonso oyo balingaka mwana bango mpe maîtresse na bango sirene mami wata napesi bino mpena bambote ebele nabosani te napesi mpena bavrai chéri bavrai jo omoi bavrai chéri ka lokwa sirene mami wata napesi bino bambote ebele merci bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekotaka na bandako na bino sans ebeta porte na yango nga mama sim blanche mwasi lingala natondisamaki na sa yo wapi ya koyambela bino katiesi oyo na nkombo ya mami wata balobi mwana mwasi oyo akoma mwasi mobali oyo akobetaka akolemba te nayebi bozalaki ebele kolanda émission na biso pourkui mpa napesa bambote na nga ebele mpa ya papa na nga merci à mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama tete ngolu na France pourkui mpa napesa bambote na nga ebele mpa ya mwana na ye Jérémy bambote na yo Jérémy Kangila bambote na yo ebele bambote ebele mpa bebe Grace Kangila na France bambote ebele napesi bambote na nga ebele mpa
Mbela Masansu numéro 6 bakiselaka ye kitalatala nkolo. Pourquoi pas napesa bambote na ngebele et pas ya prophète tia na veni Lusanga numéro 6 ya bisika ye boko nkolo nzambe azokita bambote bele balobi et pas ya prophète na makala prophète na biso bambote na yo ebele bagaza te yo bagaza bambote na yo ebele papa bambote ebele pa mona nanga grâce du kueno bambote ebele et pas ya Leti Milolo. Pourquoi pas la pesa bambote ebele et pas ya Chika na rompwenga ba Patrick Chika na rompwenga ba bambote na yo ebele na pesa bambote na ebele pa ya Jonathan il faut na pesi yo bambote ebele l'église Ebenezer bisika simple chez moi silingala asambelaka bambote ebele pa bana poto nyonso na yo okendaki lobi na pesi yo bambote na yo oza na likanisa kokende lelo na pesi yo mbote natondisamaki na sa ya kopresente émission oyo na mami watakanta moi la barbine de la prince mwasi lingala bakiselaka nga mozalisi na bango boyebi mama sibloche nazalaka wana mpona kokota kokundola na émission na bino ya sans audience émission oyo ekotaka na bandako na bino sans vraiment ebeda porte na yango kanta moi la barbine de la prince mwasi lingala bai bambote ebele pa prophète teyo na makala kwasina bagaza kitalatala nkolo mosakoli na makala azaka moko prophète teyo kwasina. Pourquoi pas la pesa bambote ebele pa ingénieur poisson liswa nkolo kala mingi te azobala akobala nani mwasi na ye mama grâce bambote na bino ebele oyebi si motike na mbota suka na oui mbote na nga mpe ya suka napesi mpe na base na ngai nabosali bino te base bukagoro napesi bino mpenza bambote ebele place bozali nayebi ke motu nyonso tu akolanda amona sireni mami wata nabosali lisusu te 412 base 412